Omoni bilingele ki mingi fongo la fenêtre à cuisine s'il te plaît. Ozo kanani on est déclenché. C'est là pardon. C'est là. Alors, chers amis pro-Congo, bolimbisanga, pardon, hein. Kosa maman nda kweza kalito ikoto yo, lito ikoto, donc bolimbisanga. Alors, les pro-Congo, salut. Je disais tout à l'heure, na Pessibino, merci. On a confiance, fidélité pour renouveler la Ranabiso. Et merci encore une fois, la bande de Cognon, sur Baza, pour partager. Na moni partage et Matine à 31. Bah, j'aime, Kuna na Likolo et Matine à 2500, mais je vais encore plus. Mais je sais que Bino na part na Bino na Mouro Bozaralango pour la maman de tout le pro Congo. Pour continuer pour ça, yango tout au long. Il y a live Nabisa Mokolo Alelo. Bon dimanche chez vous, chers fidèles téléspectateurs de ma mission TV. Les miroirs du monde, les amis de maman Bibi Kapinga. Les pro Congo, c'est comme ça qu'on vous appelle. Bon, surnommanga la louba révoltée, la louba consciente. Et puis, Likolo Nango Bobakisa l'antivirus. Et Likolo y a antivirus, chers amis. Naye pona longola quelques virus. Oyo bakei bongo la kotia nabino. Tout au long, il y a moi, oyo tobanda ki topé la semaine. Oyo uti bongo kosi la potoko dimanche. Et connaître que vous allez na lisumuté depuis tongo alelo etanaki na pesibino, félicitations et merci encore une fois. Chers amis pro Congo, boebite actualité kendaki bongo na ko Simba, République démocratique du Congo au courant ya semaine oyo e uti bongo ko sila ezalaki likambo ya Olivier Kamita Toué Salomo Escadela et tobakisa ki bongo likambo ya monsieur Félix Tshisekedi et sa troisième femme. Sa troisième femme, na kombo ya maman Mati Maëla, ndeko Mati Maëla, on a ko surnommé déjà Mati Tshisekedi. Chers amis, cette affaire-là, na moni ekendaki na gauche, ekendaki na droite, mais laissez-moi vous dire, chers amis, que likamboana eza affaire vraie. De la même manière que madame Wivine Moleka Ndimi lelo koya na kati ya réseaux sociaux pour que tomeka un peu ko mentionner kombo na ye tika tena bisande ko Wivine Moleka et oye penza na terrain oye ezali malamu mingi te pona yo parce que pourquoi je le dis bande ko ba pro Congo boyebi bato nyonso bakendaka pona ko couvrir le bêtise de Félix Tshisekedi ngana ya pona ko telemela bango pona ko talisa bango que vous n'avez pas le droit ya ko couvrir Félix Tshisekedi. Sommes tous responsables de nos bêtises. Excusez-moi. J'appelle ça bêtise na moment où muto azali ko arriver ya ko assumer responsabilité na été. Je vais vous raconter l'histoire. Bref, il y a monsieur Félix Tshisekedi na ndeko Maëla. Ndeko Maëla Mati, elle est parmi de femmes de Félix Tshisekedi de Londres. Aza parmi basi oyo ba soutenir Félix Tshisekedi tango Félix Tshisekedi azala ki na elo côté. Et cette femme là, si y a deux hommes oyo bakenda ko lia mbongo na ye, Félix Tshisekedi azali parmi des hommes oyo ba lia mbongo na ye tango mosukutu ya liboso. Et venir dire aujourd'hui, ce qui bolandi même vidéo à madame Wivine Moleka, bokomona ke madame Wivine Moleka même ye moko azotatone. Ote ngana lobaki bongote. Ote et cette vidéo là. Ezo kamu isanga parce que l'UDPS a lobé la biso likambo ya oto bengi démocratie. UDPS a ya kota lisabiso démocratie. UDPS a lobaki ya yena démocratie. Sous l'UDPS toko vivre démocratie. Mais aujourd'hui, chers amis, à travers cette vidéo de madame Wivine Moleka, nalingi na ebisabino que y a pas la démocratie sous Félix Tshisekedi. Et si Félix Tshisekedi a na pouvoir, démocratie et kotika la kozalate. Pourquoi naza koloba yango? Naza koloba yango avec raison. Ndeko raison. Ndeko moka binanga mama bibi ya koloba ka raison. Zo mo ete ke ozo sala erreur. Te non ça eza fier nanga na loba bongo. Et alors ndenge to loba ka G2. Voilà. Donc to loba G2 wana ezala
JT Jiwane ezara ekendaka na ndenge na biso baluba mais ba congolais nyonso lelo bakoma Jitu donc soko lobi Jitu wana elingi koloba eza moi fier moko boye ekoti na kati ya français donc comprenez ça comme ça. Alors ndeko nani Wivine Moleka ba obligé ye à ça la vidéo pour na kotalisa ezwa crédibilité parce qu'il y avait déjà un monsieur ayaki kosa la vidéo lokola beau-frère ya madame Bijou Maëla. Lokola beau-frère ya ndeko Maëla. Alors, malgré vidéo ya ndeko wana ya mobali, bakendaki na ko obligé madame Wivine Moleka kende kosa la vidéo na ba service. Et ndeko Wivine Moleka ake kosa la vidéo na ba service ba ebisi bango balobi. Et aujourd'hui, ezamba la liboso pe asuka, soki ndeko na bino aye lisusu, biso na part na biso tokosala nini tokobomae. Wana gouvernement ya Félix Tshisekedi. Bon. Présidence ya Félix Tshisekedi. Bato yo ba prometaki biso ke bango na part na bango bakoyela biso démocratie. Mais pendant pouvoir na bango, baza kokoka ko assumer na eloko moko te. Et c'est là où naza kozonga pona koyebisa bino. Félix Tshisekedi est un président irresponsable. Ça ne vient pas de moi. Likambo maman Mati Mayela et koki komeka ko étonné ba congolais. Parce qu'ensemble avec vous, nous avons vécu l'histoire. Il y a madame Gisèle Mpela. Tout le monde madame Gisèle Mpela ndenge aya avant dit la kati ya Kinshasa, Félix Tshisekedi est arrivé ko gérer ces deux femmes té. Arrivé à gérer ces deux femmes, quand il n'a pas arrivé à gérer ces deux femmes, directement, il y a une obligation, il y a nini, il y a na moko pratika na moko. Et une personne comme ça, qui n'arrive pas à gérer d'abord sa vie privée, son intimité, bozo zela sala nini pour na Congo. Selon vous, une personne comme ça, bozo zela sala nini pour na Congo. A kotika la kosa lelo kwa malonga te. Parce que c'est irresponsable. Et ces histoires d'amour, ça tellement local un jeune garçon il y a 10 ans. Comme un jeune garçon où tu causes puberté. Quand Simba on a vu pour la Félix Tshisekedi et Pessie Liboma. Et laisse-moi vous dire que tout ça, c'est à cause de Kabila. Moi, je ne vais pas dire à cause de Kabila, mais grâce à Kabila. Félix Tshisekedi a yebisko kozwa mbongo na ye moko. Bon, mbongo na ye moko te mais mbongo mboka koyiba pour son propre compte. Et après avoir kobanda ko simba mbongo wana, boyebi mutu soki awuti na vie a passi, ça m'étonne quand je vois des gens dire "Oh Félix Tshisekedi, aza moi la premier ministre." Eh Félix Tshisekedi moi la premier ministre. Soki Félix Tshisekedi a kendaki na ko jouir na mbongo ya ba parents na ye. Andaki azala plus que responsable, chers amis. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un homme déjà qui n'arrive pas à gérer ses sentiments, ses relations, ses petits amours. Chers amis, ceux qui ont commis le pouvoir à Kosa qui est l'oroté, à taboche, bourgmestre ya commune, à Kotikala Kosa les l'oroté. À Kotikala Kosa la té, parce qu'il y a déjà immature de naissance. Et moto yaza immature, na makambu na ye nyonso. À cause de la temps de compétence mon côté na niveau ya makambo etali public. Lobi bokomona babi et même mo kondio quand même. Comment kozala na comportement oyo. Lobi azui oyo, lobi azui oyo, lobi azui oyo. Bande konanga na bisa bino ba rumeur nyonso boyo kaka. Ba rumeur nyonso boyo kaka na Congo. Soki tolobi tozo ata ba 80% to ba 70%. Surtout ya Félix Tshisekedi. Nyonso ezalaka vrai. Tant bozo koyoka masolo ezalaka kati ya ba bureau na bango kuna ya gouvernement. Lelo toroyi kovanda na part na biso kotala tolobi oui c'est vrai. Batu bavandi na part na bango, na moni bango nyonso boza ba intellectuel. Vous voulez nous faire tous gober que madame Mati Mayela aza na problème na mutu. Boza ba intellectuel, non? Voilà, et les gens doivent accepter les documents. Akoyela biso un document. C'est pas à travers vos bouches que vous allez quand même dénigrer une femme comme ça. Botala moi si on a nenge à l'attaque. Botali moi si on a nenge à yaki.
Bon, boye bisanga, n'a pas un abino. Comment moi si on a pas eu que maman a eu un problème na mutu bino pe bondimi. La première des choses, ce qui a un problème na mutu, ce n'est pas à madame Wivine Moleka. Yakoya koye bisabiso que cette dame là a un problème à la tête. N'habitez pas congolais de bosambala kalakatia ya ndege ba mbala kabino na kati ya nani. Na kati ya ba bêtise ya gouvernement et le mensonge. Félix Tshisekedi avec ses hommes bakei ba sali moi manigance na bango pona koya koko sabino que non ndenge azalia wa moi si on a un problème na mutu ainsi de suite. Comment ça ba koya ko sabino ndenge on epi bondimi? Ngala ba source nanga eza kotalisa que madame Mati a une relation avec Félix Tshisekedi. Ce que Félix Tshisekedi a boya ye ayambaka ye lisusu téléphone te mais elle a une relation avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a qu'à s'assumer. Qu'il s'assume. Et ce qui est à remettre madame Mati Mbongo, parce que les lots makambo, oh maman Mati, abandé ko sa les a ko marché li sous-souté, elle a besoin d'argent pour la reprendre la business naye, pesa Mbongo naye. Remettre ye kaka Mbongo naye, et puis après c'est tout. Madame Mati ne réclame pas beaucoup. Elle ne réclame que son argent. Comment Félix Tshisekedi a réussi à ingrat à ce point? Les hommes, s'il vous plaît. Natchebino non nakatia parenthèse. Comment vous pouvez faire ça aux femmes? C'est vos sœurs. Moi, si vous aimez qui soutenir yo, pour que vous comme moutou na vie. Comment vous abandonner si facilement et puis tu passes à autre chose? Nakati ya makambo nyonso yo ko sala, nakati ya ba responsabilité na yo de chaque jour. Il faut toujours penser à cette femme-là. Parce que moi, si wana meka qui quand même contribue na vie na yo pour que yo lelo la ta veste o lati. Pour que yo lelo ta musuba si musuba chayoka. Yango il faut encore na félicitaka. Joseph Kabila. Na moi si na yo Olive Lembe. Botala Joseph Kabila ndenge a Gérard. Aya na pouvoir 29 ans, chers amis. Malgré ces 29 ans, totika koyoka bêtise de mon côté. Même s'il avait ses histoires à gauche ou à droite, totikala jamais qu'on soit information en dengwana na ba table na biso na ba sujet du jour. Oye koki ko kangape République démocratique du Congo mobimba. Totikala koyoka yangota. Les hommes, s'il vous plaît, que vous soyez jeunes ou vieux, vous passez du temps avec une femme ou à apporter quelque chose. Vous n'avez pas le droit ya kobosa na mwasi wana si facilement. Parce que bino erbolo bana vie, on a ebi makambo ezo komelanga te mikolo yo, mikolo pena makambo nanga ezo marché te. Yo zo zela muto longola bilamba pour qu'elle akela o mabe. Bozela ka batu ba longola bilamba na nzela alakeli o mabe. Voilà, et les gens doivent... Félix Tshisekedi baloba kana ye. Que o nyonso akowanga na peuple congolais, ako trahir makambo to salaka na Genève. Bako benga yango likama. Babenga kango likama, signature na bango ya Genval. Babaka likama. Et Félix Tshisekedi lelo tango ye moko azokamba azomona za ni likama te. Bino moko bozo constater que Félix Tshisekedi aza na mama na likama depuis abanda kokamba. Et loko moko te ezo marché. Et ce que olongoli oyo balakela ki bango. Olongoli o balakela ki bango. Oye sikoyo na oyo. Basi nyonso Félix Tshisekedi azalaki Mario na bango et ça ne vient pas de moi. Félix Tshisekedi ye moko aloba. Je ne vis que de l'argent de ma femme. Et dit koloba ke naza Mario na sima ya mwasi. Ce que je vis de l'argent de ma femme. Parce que je n'ai pas de résidence. C'est que je vis où? C'est que qui paye la maison? Oui, bisanga bon répondre nga. Parce que le leur web sera Félix et tu sais que du boss des boss. C'est parce que boza ba esprit faible. Bolingi koye ba genèse te. Genèse ya Félix et tu sais que des qui Mario. Et na kati ya genèse ya Félix et tu sais que dit ndeto so ko retrouver maman Mati Maela. Elle a donné son argent pour que Félix azala obino bozo benga béton. Elle a contribué na vie à Félix et tu sais que dit po bino bo benga e béton.
Donc, la conférence de presse, moussou se bandai ko salama. Abandai ko foot, aba journaliste mbongo. Maman Mati Mayela, wana obino bonibo komisa mutu aliboma. Ce n'est pas normal quand même. Ba imposer la famille, basa la kaka vidéo. Basa enyo so wana mutu aza ko recommander yango. Na recommandation à Denise Nyakero. Mais Denise Nyakero déjà, de yo moko maman. Osa consciente que Félix Tshisekedi a beaucoup de femmes. Elle n'a pas que vous. Pendant que vous allez aux États-Unis d'Amérique, tu as eu l'information à moi na Koutino. Grâce à Koutino. Et bah, tu as peut-être que la vidéo en exil. Pas aujourd'hui. Mais plus tard, bisona bino to reçoit quand même les informations précises de relations amoureuses de Félix Tshisekedi. En cachette, on y a sozo kosala na se aba mesa na kati ya ba bureau. Bozo komona ke batu baza na compétence te, méritocratie ezate na kati ya gouvernement à Félix Tshisekedi. Vous voyez la personne de Nani, de Grace Koutino. Botali na Kinshasa wana. Botali ba jeune oyo bazata mosusu ba pro Félix Tshisekedi. Otali le quoi garçon atato solo la raté, honoré voula. Honoré voula ko kay ko zwa jeunesse wana. Aouti na ba Félix Tshisekedi quand même na kati ya ba combat ngo bo bundana ki kuna papa tito komi esika to komi. Bozwa honoré voula. Honoré voula ko kay ko zwa pouvoir wana ya jeunesse. Aza wana tikala na TikTok. Garçon wana je me rappelle encore période ba blokaka ba page Facebook. Pour na kokumi sa pouvoir à Félix Tshisekedi. Nani pour na koza la proche ya gouvernement. Ces garçons là Akena qu'on multiplié plus de 300 pages. Azala qui robot communicant. Il y a gouvernement, il y a opposition à Félix. Atikala kakawana. Baoba ya Twitter. Atikala wana baoba ya Facebook. Lelo même on aurait voulu la namarali sous-souté. Asali nyonso akokai kosala. Batika bango wana kaka, vous êtes sur la liste de jeunes, oh, ceux qui ont besoin de $1000, il y a 10 000, bake ba pesi na kati ya gouvernement. Point barre. Mais poste na vie na okotika kozwate. Pouvoir à Félix Tshisekedi des ko négocie là. Boye bisanga. Félix Tshisekedi kopé sa pouvoir na mwana ya Koutino. Ezala kinini. Azo récompensé par rapport à quoi? Parce que Koutino était quoi? Qui dans ces pays-là? Un sentimentaliste comme ça. Et maintenant, ceux qui ont fait ça là-bas, grâce Koutino, récompenser papa nae parce que vous avez une relation nini, mais récompenser aussi vos femmes. Et c'est aussi de récompenser des femmes. Oh, bah, sunga, on a vu pour que vous allez Félix et Tshisekedi. Wana zelo kwa liboso. Oh, et sengela ki osala tango ozu pouvoir otali olobi, nzamelanga. Denise Nyake wa edanga. Et puis, botala motema mabe, basi wana nyonso bala ata mon côté. Basi wana nyonso abala ata mon côté. Kobana na Denise Nyake utina Mati Mayela. Abali ata mon côté. C'est méchant quand même. Parce que ba reconnaître qu'amour et Mati et Koli et Botami. Na profondeur na yango na motema. Ce qui mobile à lobby. Oui, je le veux. Atuni moi si. Tu veux aviser oui, je le veux. Ce qui moi ça lobby oui, je le veux. Ah, wana pena bolingo ekoli et comme na niveau mama yonde zwa siko au volant. Vanda banda ko gérer ngana ba makangu na nga nyonso o batikali. Siko awa bozo zela. Oh non, il faut respecter la première dame. Mais la première personne y a ko respecter la première dame. Eza nani? Eza Félix Tshisekedi. Pona pesa respect o l'équipe ba respect nyonso. Et sengela ki a telemisa la première dame ti mokolo ya lelo. Même photo ya coutumier ezate. C'est méchant de la part de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tu voles déjà l'argent de la République. Tu pourrais bien aussi te marier avec ta femme. Bobalani, okomi kola tisaraka maman Denise Nyakeru, ba robe ya mariage, na ba fête ya ba mariage ya batumusus. Oh, comment vous pouvez arriver à faire des choses comme ça? Oh, mon colo anniversaire, ya maman Denise Nyakeru, a lati robe ya mariage. Oh, mon colo ya anniversaire, ya Félix Tshisekedi, ba lati robe ya mariage. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils nous ont inculqué le couteau na moto. Batia ki le couteau na moto ya, ba congolais, que maman Denise Nyakeru, na Félix Tshisekedi babalana. Siko lelo ba yo kaka soni. Siko to lata déjà alliance. Photo na bourgmestre ezate. Ni bourgmestre Poto, ni bourgmestre Congo.
Sikoyo, tokobana ndenge nini kobala à nouveau, pendant que biso si tolakisa batuke, tozalaka ba marié. Kolongola ba congolais lokwana na mutu. Bakokanga biso pena lokuta ba frappeur, hein. To frapper même na mariage na biso moko. To milatisa ba alliance sans to balana. Donc li kamburana nde sike telemi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi aza ko vivre na kati ya fornication. Bazo ko vivre na kati ya fornication. Merci beaucoup ndeko Alima. Bokei ko kanga maîtrisable. Lelo ba congolais, ceux bozala qui conscient. Ata 100 congolais balinga ba bima ba kene ko défendre cause ya ndeko maîtrisable. Lelo ba musu ba tuna kama mabibi, pourquoi vous êtes à l'extérieur? Bokene exil pona nini? Ah ba ndeko belé baza ndeko nyonso congolais. À 100%, ceux qui t'ont suivi, 80% de journalistes au na Congo. Ba lia kana Félix Tshisekedi. Boyebi ba kombo na bango. Et ba commentaire loko ngate. Qu'est-ce que la la muke loko na ko commenter yango non. Baza na droit wana te. Baza na droit ya ko commenter loko ngate na Congo wana. Donc pour vous dire les lots bakanga ndeko maîtrisable, si les Congolais bozala qui conscient, obine bolo comme mama biso mo bundeli na biso, na za mo bundeli na bino même kolo bakotianga boye bakangi nga bachenga liboso ya bazuzi na Kinshasa on a bino boko commenter te. Ceux qui bozala qui ba conscient, ndeko maîtrisable bakangela eni. Bakanga yepo na za kosenga acte de mariage ya Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, je vous reconfirme que bazali ko vivre na kati ya fornication. Bazala ka ba marié te. Et le coup la boyebi yango. Pour quand même qu'on ça une marche. Pour la kosenga la ndeko libération ndeko maîtrisable. Il a choqué, il a frappé là où ça fait mal. Maîtrisable a frappé. Il a maîtrisé les couples comme ça. Bango balobi un jeune comme ça a réussi maîtriser biso à ses pointés. Et c'est ngeli to kangaye. Ne ba kangaye ba ke ko tia na prison. Ba ke ko condamné à combien? Kamizelo. Kamizelo va bétier 3 ans na prison. 3 ans na prison, pourquoi? Parce que Kamizelo n'a pas naïe à l'obaki makambo yo quand même à kota qui n'a vie privée à chef de l'État. Votre chef de l'État a une vie privée. Votre chef de l'État a une vie privée. C'est une question que je vous pose. Votre chef de l'État a une vie privée. Ce qui chef de l'État, azala qui n'a vie privée. Ndenge ni toyeba ki biso na bino ke Mama Gisèle, azala ki moi sa chef de l'État, azala ki na Kinshasa, bakanga ki e, babwaka ki e libanda. Ndenge ni toyeba ki. Ndenge ni tokomi na niveau a koyeba que cette dame de Lisette Kabanga, azama kangwa Félix Tshisekedi babandana depuis azaki na opposition, a récompensé kuna pour qu'il garder confiance na ye. A préféré atia moi si na ye na service ya sécurité. Venez me dire ici, selon vous, votre chef de l'État n'a pas de vie privée, n'a pas de personnalité, n'a pas de dignité. Votre chef de l'État n'a pas de dignité. Et ici, chers amis, balingi baya koye bisabino ke maman wana mayela, elle a un souci à la tête. Et l'autre baliba kote na mutu. Je viens encore, je vous reconfirme que cette dame-là a dépensé son argent sur la tête de Félix Tshisekedi pendant qu'il était dans l'opposition. Ils ont vécu ensemble depuis Tilelo. Et la personne où a recommandé qui? Cette femme de venir à Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi. Et les lois la responsabilité n'a été cette femme à qui la présidence a qu'à réclamer. Retournez dans cette vidéo. Nakati ya vidéo ya Maman Mayela. Bake koe bisabiso que Maman Mayela a un problème na mutu. Mais bon, on a bien la vidéo on a mutu mo kaza koloba. Mais elle vient ici très souvent. Mais très souvent on a RAIA kabakanga ka été ponani. C'est seulement la vidéo qui a dérangé. Parce que la maman, elle réclame que ce droit. Et moi, n'a qu'à continuer qu'à soutenir Maman Mayela, Maman Mati Mayela, jusqu'à Félix Akopé se droit naye. Ah, comme il koluka ba sala même loko ba sala ki na Maman Gisèle Mpela. Denis Nyake Rolobi a ko vivre na Kinshasa te, soki Mati Mayela za ko vivre wana. La femme vient régulièrement. Pourquoi bakanga été? Les lois de comme nous avons oh famille, ceux qui vont réagir, boko kangae,
Ayebisa ki bino ye moko, arrêtez-moi. Comme ça, mon mari aura les informations. Na bino bokanganga. Alobaki yango. Abombaki le côté. Tango bo menasaki ye. Toyebi bato bazana problème na mutu. Soki oyebi se na kokanga ya aloba. Pardon. Kokanganga te. Yaya. Limbi sanga. Toyoka bango bongo. Bino no bozo problème na mutu. Azana problème na mutu te. Luka mutu azana problème na mutu. Yebi se hey. Olingi na kanga yo. Oyebi se te yaya. Kokanganga te. Pardon. Na bando sala nga kaka badje. Luka mutu azana problème na mutu. Ça là est menace y arrestation. Oyo kayenga ko réagir. Oyo kayenga ko réagir. Papa Tchakoudi, soki Tchakoud. Na Tchakuda soki Tchakuda. Oyo azara na Londres na bosani kombo na. Aouté koloba awa. Félix Tshisekedi zwa ba responsabilité na maboko. Mutu moko te na kati ya famille Tshisekedi akoki koboya Mati Mayela. Po boyebi ye. Bolanda na moni kutu bandeko ba Congolais. Tchakudia, merci beaucoup Beryl. Ndeko Tchakudia. Alobi yango na kati ya audio. Tout ça c'est Denise Nyakeo. Elle va se sentir très mal à l'aise. Ngana ba talon onyo so na lataka. Moi c'est longwe pa ma kolobanda pona bango na ndakuti a on a présidence pona koya kolakisanga ki moi ça Félix. Oui, c'est une lombe. Félicitations encore une fois à maman la biso Mati. To bete la maman Mati baboko. Maman Mati yo Maman Mati République démocratique du Congo mo batoza ko soutenir yo. Maman Mati, notre maman, la troisième dame de la République, Mungala solo moi la libinja. Bisoti Mati Mayela toza awa bana la troisième dame de la République. Merci beaucoup de couler ndalela. Beaucoup de gens soldats a telemi pembe ya mutu azana problème na mutu. Aye bisaye kaka ke olito kanga yo. Te yaya kokanga te na bande ko sabaje. Basaka bongo wana nda attitude na bango. Mutu azana problème na mutu aso non mais arrêtez-moi. Comme ça mon homme aura les informations que je suis arrêté. Matichou. Voilà. Et puis le bolingi boya ko ebisa biso yaya eko simba na ngote ezala balokuta mosusu boyi ko lekisa peuple congolais. Ezala balokuta mosusu elekanakate. Donc maman na biso wivin moleka. Ezala biloko mosusu na vie hein pour la personnalité na yo na respect. Yo moko vandi lobi non na moni biloko bozo senga fo ba no konde baloba. Pourquoi vous salez ma sortie médiatique ce qui mi satu mobimba? Maison civile à lobby. Ndeko wana ce qui kabasse la lobby. Nani ndeko parce que a frappé fort. Il faut que tout na maintenant na tabou et boma. Comment qui na niveau ya ko réaliser cette vidéo déjà bon ça la parenthèse oyo. Ce qui bolobi ke mutu wana kota ki na présidence ou a kota kité. Ce qui a kota quitté, c'est encore grave. Pourquoi? Parce que aide du camp, il y a Félix Tshisekedi na kombo ya tabu e boma. Ba kiti siye aya kota la mwasi wana soki aye bien na liste ya basi ya chef de l'État. Et tabu e boma tango aye, soki mwasi wana to yebi brutalité oyo bosala kana ba femme nyonso là-bas en République démocratique du Congo na moment ya ba revendication. Botala kate o mwasi anani bo kanga kana maboko bo boaki na kati ya jeep. Soki mwasi ona zaki mwasi a Félix Tshisekedi te. Tabo eboma n'allait pas traiter cette femme comme ça. Tabo eboma aza mutu moko aza très brutal. Déjà il n'a pas de formation pour rester aza la lokola aide du camp et chef de l'État topé colonel. Aza vigile na Belgique. Si à comme à niveau il y a la réalisation wana bazo filmer koto yazo bisaye attends maintenant tu vas voir ah oui hein tu n'as pas encore fait tu vas faire maintenant yo kanzi yazo lo bango pourquoi comme ko luka ko benga basi
Oh non, cherchez-moi 2 femmes là-bas pour venir m'aider. Je dois évacuer une personne ici. Mais ce que qui libanda, comment Mouto Aza libanda va évacuer? Vous pensez que les gens sont de malades ou des nuls? Bon, l'objet qui a kota qui n'a quantité. Bon, ceux qui m'a maillé la kota qui n'a quantité. Comment Eboma peut nous parler de l'évacuation? De l'évacuation, pardon. Comment Eboma a regardé que le bénéfice de l'évacuation, ceux qui moutoisent la quantité? On évacue que quelque chose où est la quantité. Bon, je ne sais pas, peut-être que Moutunaza s'est trompé. Bino bato bo metizaka la langue française mieux que nga. À quel moment on parle de l'évacuation? Bali ba évacuer ngo wapi? Mouto azali banda ba ko évacuer ndengeni. Et je vous rassure, hein, cette dame-là n'a jamais été arrêtée. Makambu wana pona bato nyonso ba yebite. Et ça l'a mis le 12 août. Mais avant le 12 août, na mois ya janvier, Madame Mayela Kenda Kikuna. Maman Magi Baela, Maman Mati Mayela Akenda Kikuna. Bozela na bloqué muluba moro awa. Amati na konsi langa chimanga. Merci. Baliba kosa bino pe bovandi bozondima. Ah, et azali boma, balobi azali boma. Ah, pour courage wana. Non, femmes. Les hommes et les femmes au bozolandanga, il y a de femmes courageuses. Le roi neti ba biso boui. Il y a de femmes courageuses. Oh, pena elombe, tant baro lobe lombe la namarana, do eleki de lombe za muto eleki na courage. Nda telema ki na par na ya ke iti na présidence. Ake ko réclamer, ezambala libosote. Ezape ya mi balete, na mois ya janvier, Mati Mayela azalaki kuna. Na mois ya mars, Mati Mayela azalaki kuna. Oyo 4e fois, bande ko tota pote live bazo signaler. Toi tapoter live, IDP c'est côté belé, s'il vous plaît. Bon tapoter live, IDP c'est côté belé. Bango balinga vérité, te so bo bandi vérité, bango ba comme ko signaler live. Boye bisanga. À quel moment bo libo ebisa biso que moi si on a un problème na mutu? À quel moment? Parce que nga moko na ba information na ba source nanga onga na zana yango, les 12 ne makambwana esalemi. Les 12. Tango esalami le 12. Ba sali vidéo. Ba prometaki na famille ya Mayela ke ba ko partager en côté parce que ko sala bango bien te mokili ekoloba tout ça et tout parce que pas solo là qui déjà en famille entre la famille ya Félix et Tshisekedi même na kati ya document o euti na kati ya maison civile baza honnête te parce que na kati ya document o euti na maison civile et fallait qu'il na part na bango ba ke ne ko reconnaître que Mati azalaki kuna depuis le 12. Na document ou euti na présidence, ba reconnaîtra qui journée à le 12 wana te. Bango ba balaye kaka vidéo. Croyant que ba congolais baza bazoba, ba rokene ko yambaka makambo bango ba lobi bongo oui, ah oui ba na raison aza muto aliboma te encore une fois je vous rappelle chers amis, Maman Mati a investi ça mingi likolo ya mobile na kombo ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a consommé son argent au vrai sens ya mot. Et aujourd'hui qu'elle réclame ce droit, Botika ye a réclamé ba droit na ye. Bozo linga bo refoulé Maman Mati Mayela azong à Londres pourquoi? Ce qui bozo ko reconnaître que aza muto aliboma. Botika ye na scène pepe pourquoi bo komi na niveau ko luka ko refoulé. Bolingi bo sala ye même acte bo sala kina Maman Gisèle. Bo balusi mwana mungala lokola Gisèle Mpela a commis étrangère. Oh c'est une belge mais Félix Tshisekedi est qui? Félix Tshisekedi aussi est un belge. Il a eu des enfants avec un belge, avec une belge. C'est-à-dire aza belge. Bato nyonso bazo autour à Félix Tshisekedi baza ba belge. Tabu ebo mazanani aza belge. Voilà. Et bato nyonso ya lia bambongo na bango baza na droit lelo ya kokene ko lia mbongo a Félix Tshisekedi sans ko tout na ta consentement ya maman Marthe. Ne Denise Nyakeo. Baza na besoin ko lia mbongo a Félix Tshisekedi sans consentement même ya gouvernement. Ils ont contribué à la vie de Félix Tshisekedi. Ils ont le droit de manger l'argent de Félix Tshisekedi sans le consentement. Il y a Maman Marthe na Denise Nyakeo.
Donc, à toutes les personnes comme Anandeko, Wivin Moleka, vraiment, respectez Papa Nabiso, professeur Njoli, s'il vous plaît. Maman Wivin, respectez Papa Njoli, professeur. Malgré qu'il n'y ait pas Pesa Biso Maramoussous, bon, n'a sujet n'a été Natikiye. Oya Ebisara Biso, tu peux voir demain un Tshisekedi, nous avons les prophéties pour Naye Moko. Tu peux voir demain un Tshisekedi devenir kabiliste pire souche. Nous avons Aye Moko, bande repé sa prophétie Aye Moko. Ngate Congo oyo. Hey! Pardon. Congo oyo. Maman Abiso Wivin Moleka, respect na papa Abiso Njoli, les professeurs. Donc, pesa Papa Njoli, respect mingi. Respectez Papa Njoli. Tant baninga bande koloba, oh, la politique est dynamique, la politique est dynamique. Il y a lobby, non, la politique dynamisme, il y a politique héroïque aux alandais. Ça nous étonne aujourd'hui. Qu'un Tshisekedi comme un kabiliste pire. Un kabiliste comme un Tshisekedi pire. Nous avons la prophétie na Yemoko. Eh, bande koranga. Ah non, vie politique, non. Voilà un peu, chers amis, on est la première partie de Biso et Marambo Italie. Maman Mati Maela. Donc, le deuxième point. Deuxième point, Ezali Kambo. Il y a fermeture, il y a TikTok. Topé application TikTok, topé réseau social TikTok. Chers amis pro Congo, ndekona biso bo sembe. Ezamba la liboso te pona batoto musu ba yebite. Bakanisa ke bo sembe azali exemple. On a beaucoup de vidéos de bo sembe. Oh bo sembe aza ko yebisa biso que Kabila kolongwa kana pouvoir te, il faut minduki, il faut des armes, il faut guerre pour que Kabila longwa. Toza na ba vidéo. Tant bon sembazo lo bake, il faut bakanga TikTok. Laissez-moi vous dire que Bosembe aujourd'hui na titre o ba pesaye na oya zaki ko rêver eze loko morote. Bosemba petit nanga. Na yebi mamni na oloba. Bosemba bane ko rêver azwa ministère. Et tant ba ko pesa wana lobi bon na bandana nuna o wana après na roya ko zwa ministère. Lelo Bosemba za ko préféré. Azala na ye ata na communication ya balobi na Félix Boye à répondre bande ko gagner mieux que oya za ko gagner lelo. Parce que lelo boye ba que oh nyonso ba pesaka parce que Bosemba za omona ngo eza muke par rapport ya ba attendement na ye aza ko détourner yango sans ko pesa bande ko nyonso basala kana kati ya sesak. Bande kwa sesak lelo baza ko lela. Baza ko luka même batu oyo bakoki ko ya ko intervenir pour na compte na bango. Parce que na part na bango baza ko mona que Bosembe makambo nyonso prometa ki bango tope mbongo nyonso Bosemba zwaka aza ko tongela yango bandaku pour son propre compte. Et azotika bandeko wana na situation wana. Bandeko wana baza mal à l'aise. Ya komona na kati ya sesak mobimba kaka Bosembe nde aza ko réjouir. Aza ko se réjouir na mbongo Félix et Tshisekedi. Donc aza ko jouir na mbongo ya Tshisekedi. Ya azo tonga bandaku, aza ko bala basi, aza akomi na basi tala ebele na sima ya mbongo sesak. E bandeko wana nyonso baza ko se retrouver te. Siko soki amoni ne balobaka ke mama Denise aza mère na ye parce que pour na batoto musu ba yebite Bosemba zali 50 Rwandais, 50 Congolais na nzela ya papa Bosembe. Et nangambo ya maman na ye la Rwandaise, nde Bosemba za na ba lien na Denise Nyakeo. Alors, na pas ya maman Nyakeo autant ba kutani ya ebisa bingala za mwana ya intel. Oui, je n'invente pas. Voilà pourquoi Bosembe ne parle jamais de sa maman, il ne parle que de son père. Alinga Robert Alisolo et maman a été avec l'attitude oh IDP c'est Talisa Biso
contre Barwandais. IDPS etalisa biso ke bato nyonso oyo baza na ngambo ya Rwanda esengeli to lakisaka ke tolingaka bango te. Et ye lokola azaki na combat, il ne pourrait pas parler de sa mère. Donc voilà un peu l'histoire de Bosembe na côté ya ba parents na ye. Et na ngambo sikoyo ya Bosembe tango amoni bafingi muto ya parene ye puka koma ti esika azawana azoyeba te commentaire nini akosala parce que ye lelo aza na kati ya institution pour la démocratie et na kati ya institution wana ye akoki koya ko commenter te makambo ezolekana na kati ya réseaux sociaux. Il doit créer plutôt une rubrique et rubrique wana kotala ke non institution ya appui ya démocratie ngai na kene kotele mapona bana ko défendre Maman Denise Nyakeru sur les insultes na réseaux sociaux et ko diminuer nga. Il faut na sala moi buzz moko wana. Déjà je dois vous dire chers amis, na moni bande ko belé ya ba internautes, topé ba TikToker ba kene na ko s'enflammer. Bosembe aza na possibilité te ya ko supprimer TikTok. Aza na possibilité wana te. Déjà sengeli boye ba ke ba TikTok ya bato nyonso bazalaka na Congo. Soki asali manœuvre ya ko sala adresse na ye à l'extérieur te akotikalaka kozwa mbongo te. Donc pour muto azwana mbongo, bon pour ne pas seulement parler de TikTok, ba compte nyonso to ba réseaux sociaux nyonso o biso to utilisera na Congo ko bana na YouTube, Twitter, nini ba wana nyonso wana. OK, ti na TikTok. Soki oza na adresse ya Congo, okotikalaka kozwa mbongo te. Pono zwa mbongo, merci Trésor. Pono zwa mbongo, esengeli oti adresse na libanda. On a souffert comme ça. Je me rappelle encore donc to bandi ma mission TV, balobi il faut ti adresse na libanda. Na rotanga kombo avie na nga wana te. Maleli sanga. Là maintenant, je revenais d'un mariage raté ou échoué. Boyebika ba papa na biso ba congolais ne ba tikela ba mama bana eza responsabilité na biso to ko boya te. Il faut sala musala mo polo zwa mbongo. Biso to zaba basio to lingaka ko mériter pour na nazwa. Donc il faut na sala musala pour que nazwa. Non, eza yete. Beryl, je ne citerai pas son nom. C'est un vieux to solo l'arabien na ko tanga kombo na yete. Alors, ces vieux-là, n'a pas ça qui est compte, tout peut confiance, bon, les kakepa naye, chaque fin du mois, il faut atteindre, c'est ça la parenthèse. To souffra, boy, je ne suis pas seule, hein. Je ne suis pas la seule à souffrir dans l'Ikambouana. Il faut mbongwe komaka, et pas inaye. Après, il y a la fin du mois, ce qui continue, après, il y a tindeli yango na Western, to na MoneyGram. Bande kolanga so mbongwane koti. Via Zalaka, na parité. Oh non, je ne suis pas sur place. Je sais mes places en vioza. Oh non, je suis sur l'autoroute. Oh non, je ne suis pas sur place. Mais explication arrête Mobalité. Il faut nazo mwana en charge. Il faut nazo mamili ka mwana. Est-ce que vieux attend la rapport nanga mukomona péta na ibisa na bi vieux. Trop c'est trop. Je vais vous publier. Na kena publier na Facebook nanga morakala. Nakia au publier nabi, s'il vous plaît, boy, ça c'est messieurs, naza à la recherche naie, j'ai besoin de mon argent. Mande kolanga so charge ya bana sa mobali. Ozala muto ko soutenir yote, ozala mbongo te, ozala muto pa ko comprendre yote pour que ozala na moi quelque chose na fin du mois et ça va passer comme ça moi si le roi muto sali dépression. Et comme il sera bas si le roi mouto a sali dépression, au moins la moi si moi zobi mané azana bana parce que aza ko arriver à cause de responsabilité bana na wana te financièrement a comme une compréhension morona yo morozo comprendre te mais moi sur papa pesa ka mbongo ko mona incompréhension wana egosi là. So azo mona ra ke bana na bazo kende classe. Azo mona ra ke bana wana ne bazana so basengi moi elamba moi soki biscuit soki nini tout ça. Azo zo moi petit restaurant avec ses enfants, arozala bien. Et voilà pourquoi je conseille toujours à toutes ces femmes-là, il y a reluka quelque chose, il y a au sala. Parce que si on sale de l'autre côté, maman langai, nyonso yo revara pour nous sale la moine na yo tika la rosala ya ngote.
otikala kosala yango te parce que mobali wana pe oyo zo conteneur aza papa mwana na ote akotikalaka kozwa en charge à 100% ya bana na ote akotikalaka kopesa yo mbongo ya niveau oyo ozozela te pour les enfants. J'ai souffert comme ça avec ma fille. Et j'étais dans l'obligation de luka un collègue na pesi mbote sikaza ndeko Tracy Mbelenga pona sunganga vite fait na meka ko changer na bloquer na mbongo wana et puis na luka nini ya kosala. Et c'est comme ça que tu retrouver un garçon génie na rotanga comme on était pas za pro Félix et tu sais qu'edi a komi ko aider biso ya kolekisa mbongo suis notre adresse et que baluki so na bamboka nini e ko kwea na kati ya Congo na kati ya ba compte na biso bancaire ya Congo. C'est un génie azana Kinshasa wana na otanga kombo na été pour son atangi kombo na e bon na otanga quand même baza Beni na Shadrach bara Congo wana ba génie bana nande ba ya ko sauver biso to bengara sauveur na biso na République démocratique du Congo na nzela ya bato ba leko nyoko la biso boye na poto pona otinde la biso mbongo na biso donc mbongo na biso ezaki soki ekomi e balu abalusi yango na nosali makambu na ye soki asilisi après apesi bino après yo kozongisela otanga ozongisela bino na lekisi déjà budget na ngai ya semaine to pe ya mois na otindelo ndambu ndambona na otindelo ndambona pe comme okota susu tina mwana kuna donc c'était compliqué pour vous dire c'est que le gouvernement congolais bref hein ezalaika parenthèse na kangi yango vite fait pour vous dire pona ko kosala eloko moko nanu ya liboso au gouvernement kokai kosala ko valoriser nanu bato nyonso basala ba créateur ya ba contenu na YouTube pe na Facebook na TikTok ainsi de suite. Ko considérer nanu toutes ces personnes là. Ko considérer bango komeka nanu ko komela ba réseaux sociaux wana nyonso. Pourquoi ba supprimer République démocratique du Congo et koki kozwa mbongo directement te na kati ya ba réseaux sociaux nyonso wana. Nous avons aujourd'hui beaucoup de créateurs ya ba contenu na kati ya République démocratique du Congo. Mais baza na possibilité te ya ko gagner directement, surtout ceux qui n'ont kenda potote eza pasi pour qui a gagné. Biso to bundi boye pour nos mbongo na kati ya YouTube. Surtout pour nous autres, ton ngara ko s'effacer, ton ngara vraiment commis bimisate. Donc ezala qui passe si boye tout ça. C'est là où le gouvernement congolais devait d'abord commencer ya ko aider bandeko wana ba retrouver na monétisation depuis la République démocratique du Congo et puis ensuite bazui ba taxe parce que les États-Unis d'Amérique azwaka taxe na kati ya bambongo ba YouTube wana na ba créateur nyonso ya ba contenu bonga ki bo bénéficier na ba taxe bozui ba taxe wana et bango pe na part na bango bazo ko futa ba taxe lelo bozo ko benga bato wala kaka ba finga ka basala ka parce que baza ko zo mbongo na bango moko te ya oyo bango bazali ko sala lokola musala et sengeli ata la succès on a komi nango ce qui n'a touché mutu boya ko remettre ngambongo et vous n'avez pas le temps de réfléchir sur tout ça. Vous avez des DIRCAB, vous avez des conseillers, ceux qui 28 000 conseillers, 30 000 conseillers, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas le temps de réfléchir pour aider les Congolais créateurs de contenu dans ce sens. Yabasi Lelo, pensez-vous qu'une femme, on a 2 millions de j'aime, ceux qui 5 millions d'abonnés, azako gagné mbongo na bonnement, akoki ko kene ko luka ba papa ba gouvernement ba ya lisu ko soutenir ye. Bozo ko mona lelo le contraire ya oyo ba mboka mususu bazali ko sala. Na kati ya bamboka mususu ba créateur ya ba contenu baza ko koma ba indépendant, baza ko créer ba société. Oya biso soki moto akomi koyeba na makasi na kati ya ba réseaux sociaux na biso ba créateur de contenu akomi ndumba. Akomi o ba betela ki ekop na ministre wana. Babetela ki ekop na vie wana. Babetela ki ekop mikolo azobi mana vie ba comme kotangela mibali. Vous trouvez ça normal? Ça c'est l'éducation. Yangonde aide ya gouvernement. C'est une question. Parce que quand vous prenez vos décisions, na ba ide na bino etumantaka bino, ceux qui bo vandi olali ola mukolo bia kopo ceux qui na zui projet wana na ye na ona che
à gouvernement à quelque chose. Vous pensez que tous ces enfants-là n'ont pas besoin de l'aide du gouvernement congolais? Contrairement à la Nigeria, bien sûr. Ba comédien na bango, ba artiste, musicien, ba artiste, cinéaste na bango. Ba bénéficier kana mbongo ebele. Pas na ba droit d'auteur na bango ba zwaka so to bito longola ata bande ko na biso ba créateur de contenu, même so to zu ba musicien na biso. Fali, artiste musicien Fali. Il devait faire ça pour que le loi na ko droit d'auteur, pour que le loi azala na non oyo azana yango lelo. Et le gouvernement congolais a la côté oyo ye asa choqué ndake ye azui, mais côté oyo aussi ko peuple wana zo souffrir. C'est parce que ça la marche na TikTok te bande ko wana normalement et sengela ki ba bande ko yebisa bino gouvernement bo sunga biso bino batu bozana droit ya kokuta na corte à corte na batu wana pona ko meka ko solola na bango. Pourquoi vous n'aidez pas le peuple congolais dans ce sens? Pourquoi vous n'aidez pas le peuple congolais dans ce sens? Bino bozela kaka côté choqué bino o mwana wana lobi mabe bongo mwana wana tango bafuta kaete mwana wana komi na 5 millions d'abonnés mais zakaka boyelo kwa slogan azo bénéficier nango te pour bénéficier nango faut bimana ministre moko congolais faut bimana mobali moko ya marié azana mbongo pour kia sungaye et pourtant azo sala ba contenu azo ba millions de vues oye kokai ko permettre ye à vivre na mbongo na yazala autonome. Mais en République démocratique du Congo, ce n'est pas possible. Et un bon sembe, on y a vivre même situation anananga. À vivre situation wana de la même manière que bandeko nyo so ko vivre. Au lieu lelo, aya azwa par ya bandeko wana, ya lobi. Nous allons bientôt fermer hein, pas seulement TikTok hein. YouTube, Facebook, il vous fait rêver comme ça. Bon, se mette jalelo liste. Bon, sembe, azo souffrir na chaîne yo, ya ndeko, comment on dit? RTGA. Bon, sembe souffrir là-bas comme ça. Na bete la bino historique mouke ya bon sembe. Parce que les loso tozo côté les maliboso abatu, tozo bossa na place to outi, et comme isaka 2 fois. Bosembe nga mutu na yebisi na lobi Bosembe viens ici sur YouTube. Tu auras tes abonnés de femmes oh sepela raton musunengo lobaka parce que ye en fait na départ il y a ba analyse na yezala qui plus analysé sur le couple. Abane ko analyser pour na ba couple. To bane ko sala na émission sur des couples bo na rokate la bino ba séquence mususu na rotie la bino prochainement. Na rotine de la Olivier Viku. Ameka okate la biso angwa la bino prochainement. Ba analyse ya Bosembe zala qui plus sur le couple. Les femmes, les hommes, ainsi de suite. Et petit à petit, nenga koma ikokene koleka na ba débat à télévision, il y avait ces débats qui dérangeaient monsieur Pius Mwabilu. Et azala qui obligé atika la kaka na makambo ba analyse ya basi na mibali na ba couple. Et aujourd'hui, chers amis, bon, moi, la Bosembe, nous na kati ya YouTube avant, quand on a kati ya YouTube. Et Bosembe, a komi koya kolekana na ma mission. Tozo sala ba analyse, on a toché des fois même nani, to sali politique. Même comme ça, on a ba tenga politique, nazo boya, parce que ça dérange la chaîne, tout ça. Mais c'est pas pour oser souffrir. Il faut oser la libre. Quitte cette chaîne de monsieur Mwabilu. Yaka na YouTube. C'est comme ça qu'on a commencé avec Bosembe. Et Bosembe, tant voyez na YouTube, aïe qu'on s'est connecté avec mon caméraman, Homo Fortis, n'a pas si suspension, n'est pas où tu peux ça Hervé Diakese, R suspension, à Keya Sali rébellion, na Bosembe. À Keya Koebi, c'est Bibi a gagné un bon webele. Tu dois quitter. Ceux qui ont ça la banalise, ou en otikalika na politique. Tu dois gagner un bon webele, tant moussou koleka Bibi. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, la personne qui ne quittera jamais cette chaîne, qui ne fera jamais reculer ma mission TV, c'est moi. Même na kati ya Kinshasa, ndenge to vandara awa, bino nyonso bolongwe, na tikali kaka nga moko, na ko travailler jusqu'à la fin. Na yebe sika na wuti, na yebe sika na zokende. Et c'est comme ça que Bosemba eko kende ba créer
Même la chaîne Congo Buzz là, ezali ko appartenir na Bosembete. Mouto a créé Congo Buzz, c'est mon petit là. Azui a sombi chaîne Congo Buzz, a créé a sali oya chaîne, a bandi ko diffuser ya azui Bosembe ba komi ko collaborer bango mibale. C'est comme ça que Bosembe a sali. Et dans leur projet, imitez maintenant monsieur Fabien Kousouanika pour que ça la maintenant version pro pouvoir ya Fabien Kousouanika, ba bandi ba critique. Et na ba critique on a il faut beaucoup plus frapper Fabien kolanda makambo Fabien lobby. Bango ba lobby les contraires ya o Fabien lobby. Ce qui Fabien lobby bango ba sali les contraires ya o Fabien lobby. Ce qui Fabien sali ba actualité à critiquer ba bandi ko travailler ba point nyonso ya ko attaquer Fabien na nyonso ya lobby, c'était comme ça. Et ti Félix tu sais que derrière comme on a Maman Denise a comme c'est là où il est allé dire à Maman Denise qu'il y a Ndeko, il y a moi si il y a Maman Denise, et ainsi de il y a Ndeko, il y a Maman Denise, ce qui peut pas coller là, Maman Denise, Maman Naye, tout ça et tout, voilà, qu'on s'est expliqué que je suis enfant d'un tel, et c'est comme ça qu'il a eu en vol, jusqu'aujourd'hui. Et qu'on y a, au lieu de soutenir Bandeko, yo outina bango na kati ya réseaux sociaux, au lieu de comme il s'est le la moutobu, comme qui n'a nzete, et les lots, voilà. Aye ko bisa bino ki akokanga YouTube et batupe bakomi ko banga oh akokanga YouTube et akokanga TikTok il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas ce pouvoir. Moi je suis partenaire de YouTube, j'ai 298 000 abonnés et ces 298 000 abonnés et le j'aime au nyon sur ezalaka bape sarabiso toujours parrainage d'un partenaire. Je traite aujourd'hui directement avec YouTube. Quand il y a un souci, YouTube, tous ces derniers temps, tu n'as pas bien travaillé. Il faut travailler comme ça, il faut travailler comme ça. Il faut faire ces genres de styles de vidéos, tout ça. On traite directement, je suis partenaire de YouTube. Donc, si il y a ça qu'on faire bino, qu'on faire croire bino qu'il y a un compte de 5 millions abonnés, un compte de 200 000 abonnés, il rêve dans sa tête. Il est comme Félix Tshisekedi. Il est comme Constant Moutamba. Ils improvisent. Ils arrivent quelque part sans vision. A komi wana sans vision, azana ena projet morote na mutu oyo ekoki ko construire. Et voilà pourquoi na part na ye, azako luka ko sala des choses babengaka faire plaisir à mon boss. Là Bosembe est en train de faire plaisir à son boss Denise Nyakeru. Loko la mona ki ba insulte, azala ki na choite. Azala ki na choite. Et c'est là qu'il y a koloba quand même pour menacer tout croyant que et quoi intimider encore une fois bravo na bande ko wana nyonso. Oyo Félix Tshisekedi azako penser que na part na ye biso bato oyo tokende ko initier ba insulte et ko ki kolongwa kaka boy. Bande ko nanga Kabila a été insulté dans ces pays-là. Les jours qu'il a dit les jours que Kabila avait dit que sengeli to sala likambo mentalité, changement ya mentalité. Et ça qui comme insulte pour na biso. Oh, Kabila fingi biso Kabila fingi biso Kabila lobby, donc ça la changement de mentalité. Ah, il faut changement de mentalité pour na ba Congolais. To finga Kabila. Ye Kabila ya zanani. Kabila loba na biso changement de mentalité. Oh, ngamo pesko ya la vandi lelo la komolo. Mais pourquoi période au Kabila loba ka likambo changement de mentalité? To finga Kabila to tomboki la Kabila. Chers amis, bonjour, rappelez le na mituna bino nyonso. Soki otali botala lelo Félix Tshisekedi ndenga zo potana na likambo etali assainissement ya Kinshasa. Botala nde bazo potana kuna. E komi bakomi kokanga batu na nzoto. Yo yakawa obwaki salite beta efimbu lala wana sala makofi sala. Botala bino moko. Lelo bakomi kokanga batu pena. E yo yaka awa yo lobi bongo pona nini? Leka boy e si bomona yango wapi? Même na tango Léopold. Et salamate. Na 21e siècle oyo. Baza kwa ko bisa biso sengeli bala lisa mutu na seba beta efimbu. Bomona yango wapi? Bomona yango wapi? Bon dimanche l'imperturbable. Bomona yango wapi chers amis? Na 21e siècle oyo. Bake nekola lisa mutu na seba beta efimbu kwa bwaki matiti. Changement de mentalité. Ezo kozonga.
namoni ba warrior et un elo mona oyiba bino mais na osala yango autrement namoni ba warrior bazotomboka balobi na chef na bango o mwasi moko abimi alobi ke ono soki abimaki na fali na sepeli na ba réaction na bino ba warrior bozawa bo se manifester. Merci beaucoup, très chers abonnés. Partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, bye, restez toujours connectés sur votre chaîne d'actualité. Merci beaucoup, bisous. Bye.